Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle Nyonso ya Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la canona mbote partout place bozwami la canona binoye yo mwana muluba botama muluba au sentiment mbote encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa et Georges Djunga otete que mafumbe na Freddy Chibangu Agetrat patron des patrons mbote na yo papa na vie nanga JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse mobali ya mama fi mavungu mbote na yo lelo toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir nazobete la bino histoire ya papa moko boy tozolobela bajara ba papa oyo bazaka mobulu balinga romona nyonso ezala ya bango ye alia nyonso ya mokila tikelo côté azwa nyonso ya mokila tikelo ko mokote papa na biso moko boye ye musala na ye kolinga ndumba kindumba kolinga basi ya batu akozwa biloko batu akofuta te aiskoka ka batu ambongo na bango tititi eloko na eloko zaka na suka nango papa na biso bae aye ko koma na maladi wana ye ko koma nango maladie ya mbasu ebandi kosala ye mikusa na nzoto bake na hôpital médecin lobi il faut bakata lokolo malgré tout papa na biso azalaki na bamabe na ye wana maman na biso azalaki toujours présente ya ko assister papa na biso ndenge akomi déjà na passe bakati papa lokolo le temps bazaki na hôpital maman zaka toujours wana ko assister papa azo sokola ye azo aider à la toilette na maramunyo sobine mon boyebi mutu déjà etant waza na pasi ba uti ko kata ye lokolo na niveau ya genou wana bakati vraiment lokolo nzamba sungi babimi hôpital lokola kaka papa na biso zaki déjà mutabe esprit mabe mutabe ya motema mabe makasi pota wana ndenge bakata ki ye lokolo ekomi ko bimisa bapu bino so bebi batofina quoi ekomi ko bimisa yango soki balali na butu papa na biso musala azwaka lokolo na ye wana azopakola ka mama na makolo na ye pe to ba mama pe a attraper ba infection wana ya pota wana tala degré ya kimutema mabe mwana mobali o papa na biso o azana yango mwasi na yo malgré to sala e ba mabe belé po biso to monaka ezana mwasi mususu boye tellement mobali wana sala e ba mabe trop et yo ko arriver le pire est commis au moins pena mwasi pena a se décider que ngana okende etali ngai te tant bando pekisa bando yo kate yanga ninga na souffrir te bazé belé mais maman wana malgré tout ba mabe ya papa maman na zaika toujours ko assister papa mais tala degré ya mutema mabe ya papa soki maman na biso alali na butu azopakola ke ba piwana azopakola yango na makolo po maman biso azwa mabe et azwa ba infection wana ba mikusa na ye wana et attraper maman na biso wana eza kimutema malamu to kimutema mabe to eza zuwa na kati wana azomona ke yesi azokende na kokufa mama wana azotikala ou bien ndenge nini soka azosalela ngo mpona kimutema mabe nga Darling Love na koloba eza eloko oyo a mérité eloko na eloko eza na salaire nango tanga bande ko sala ba mabe na ye wana vraiment papa na biso bande ko sala ba mabe na yo wana yo mona mwasa pemba lekate o mona mwasa base munena lekate o mona mwasa mwindo lekate bango tu ya yo na ya batu na ya o yo moko bande ko kekopo biloko bato zozwa ofuta kate banyungwa batu ba mutapesi eloko na ye boye ke komiselanga pa mutu o escroquer siko le pire lelo est comme que maman bisonde amema fardo wana on dirait yene mutabande ko pousser OK osala ka kindumba wana basi ya batu bazala ya yo papa na biso vraiment et comme na ndaku papa na biso wana soki ake maman na biso ake exemple wenze ake ko soma biloko akolia
soka wumeli ako servi papa bilo likola mesa papa ko liate papa zaka toujours kanda ako banda ko silika moi ça moni ameli vraiment ekoki comportement mobali mabe nani yango ko linga ta kutu babinga ne muna linga mobali yango mingi ya lokolo ezotanga batofi na ndenge wana ali bazoka batofi na ba pakola kayo yango ata pour le meilleur et pour le pire yango baloba bongo ta jamais le pire on peut ovana na muto o azala na yo bien ya genre ya papa la biso na po ndenge nazo sentir abande pena ko monta mama biso bambande na boye pena bande ko monisa ye pena bilo bambonga batu ya bande ko zwa babiloko batu yango nde sali ya ko mabongo me mama biso alembaki abi mievona kanga biloko nanga na kende ko pe mana songa pa na biso po oyo ezali bala te zande torture ye azui pasi na ye est-ce que ngani mna ko mema pasi na ye wana nazo assister mais assistance nanga et papa pezo lo beloko moko te azolinga ide na ye ezaki mama na pe azwa maladi wana akoma na niveau ye azaleli ye pe bakata ye lokolo akoma lokola ye ou bien ndenge nini eloko na eloko mutu azala na salaire na ye ya musala na ye selon ndenge osaleli depo bandaki le premier soko ma les 30 bakofuta oyo saleli jamais osali muke bapesa oyo ebele jamais soko sali ebele ozo ebele eza ndenge mwana papa biso asalaki ebele makasi tala degré ya ingratitude oyo ezalaka na kati ya mibali po soki tozwi ka wana tozwaki yango eyelaki nde mama que azwi problème ya ndenge wana est-ce que papa na lingaka assister maman na hôpital papa na lingaki abanda ko sokola maman est-ce que papa na lingaka abanda ko simba ba salité ya maman non emsungonga na nde linga ozangongo ya linga yo kaposa ya ko koluka basi moko boye na boîte de nuit mwasi moko boye na bar mais maman na biso atali ba mabe wana nyonso te mobala sala ye azu problème on somona maman a se souci avant d'aller à l'hôpital à bibi na ndako pe azolambela azosalela onyonso mais toujours ingratitude maman eko bima na ndako bandeko maman tango abimi na ndako ale papa na biso abengi bana ya quartier alobi ke ndenge za boye nde bomoni ngane na komi boye mwasi oyo a escroquer ngai mbongo akimi a escroquer mbongo wa mbongo ngo combien o a escroquer nga $5,000 akimi nango yomo yebi kaka mutu déjà tomba moni ke vient na biso komi déjà na état oyo momi akimi ye bake ko luka mama wana baluki mama wana babeti mama wana bazupe bake ko kanisa ye mama na biso aza na prison tala degré ya ingratitude mutu asaleli yo vraiment asaleli yo nyonso ndenge wana soki akomaki na niveau ya kobima na ndako bandeko eza par rapport ya torture oyo ya bandeko kozwa chaque butu bapakolaka yo bapi ya mutu mosusu ata kutu balobi oyo ne mutu olinga mobali yango vraiment ti na niveau wana apakolaka bapi wana nga na ndimaka yango kaka maman biso ke est-ce que ezala problème tala degré ki mutema mabe o papa za nango abosani bolamu nyonso mama wana sali abosani kosokola nyonso mama na sokoli ye mais andimi pena ke akangisa mama aloba ke ameli ye mbongo na ye yango nazoka mbongo yango aza na problème a lokolo tanyo so ya kota ki hôpital na mbongo wana ba dépenser yango te tanyo so ya bandaki ba mikusa na nzoto ba malade bandaki mbongo wana ezala kaka yango zo mona tango mutu alobi likambu fo boyeba fo koyoka ka de côté faut que de côté darling alobi boye non faut na yoka pe metitima ne oyo ko comparer likambu o peser yango nanu après oyo ko réagir siko moni maman na biso azo se retrouver na prison papa o bakati e lokolo yo kanisi na eta o ya komi nango wana moi sini na kolinga yango po lokolo wana ezotika komima pite eza masumu ya baba makambu ya mabe o ye asalaki ndeke komisie na niveau wana lokolo ezobimaka bapindenge wana yango zomona ba papa na biso mingi mabe ezoyela bango mpona nini o papa na biso balingi kovanda kimia te ntango bali oza mwasi na ndako soko osala betidi sala yango na ndenge moko bien na ndenge moko propre
lelo tokoma mona papa soka lingi mwasi libanda aluka ke bano bazana katanda kunefo ba yeba okabe wa mama bino sanso ni sanini o mona mwasi anda kulokola papier hygiénique tango le pire ya kaka mingi ba mama biso bazala na ndako nde ba supportaka pour jamais deuxième femme au mona pe na bomi nzoto na ye soko kota ki ozala mbeta hôpital abandu vandela yo jamais mingi ezonga kapa wa mama biso lisubo mama biso asali poka kalongwe na ndako wana lelo msusu soka milongo la tete aki ya kopakwa na lokolo lobi msusu na biloko olia ata mama tiki biloko na olia aya kolia bwe papa na kotangisa to fina na biloko kolia poza mutema mabe makasi yango zomona koluka te osala mutu mabe mwasi ya mutu na vie koluka te ozwaye surtout ke mingi ezalaka na mutu oyo ke ndenge oyebi darling love na papa mokondi yo poko mo luka ke fona bima na darling love nga fona tia nyonso na nga ngie que soit yo l'équipe papa mokondi na mbongo ebele que soit yo l'équipe papa mokondi na kitoko nga fona bima na darling love suka nango ezalaka nini vraiment moi si ya mutu oyo oyebi koluka te bima na ye eza arme moko mabe oye beta mutu ebomaka mutu mbala moko po pesaka pasi ndimata mutu mususu eloba bayaya mutu mususu aliaka ne petit na mutu oyo oyebi te me mutu oyo pena oyo ozalaka na ye pena komi kolia mwasi na oyebi pasi oyo nini oyoka quelque chose da mwasi no libanda quelque chose da mwasi no ya ndako yango mona il faut ko changer toboite soko monike ndenge zaka ba papa na biso omonike mama déjà komi pio ndenge bino bolobaka nga na ebike mutu akoma aka pio soka kufi mutu yonso so azana bomo azaka toujours moto nde bolobaka mama makomi déjà pio naza besoin na luka mutu na mo ba chauffaka ngai salela ngo dans le bon ozo respecter moi sinon d'abord ya ndaku pe ozo sala na makambu na o et ça vraiment bien et ça vraiment bien ma case et ça bien ma case tant yo ozo kene na basa bato ozo tikate ozu koto moi sinon na ndaku ozo monisa ye ale tango go ozu pasi na yo et comme maman na ozu fardo wana tombole na mutu pene comme ya meme na mutu azo ke kotambola kana ngo ce que sengi France ce que sengi Allemagne et Belgique Londres vraiment et c'est Canada atambola nango kaka ozomona degré parce mibali bazala mutema mabe batebele balobake basi batonga kamboka te mibali nde batonga mboka te mibali nde bazama be makasi mibali nde bakomisi yango omona mutema mabe komi makasi ozomona mwasi alatiki mutema mabe devant likambo omona mwasi azokomisa mobali tina leta bato musu bazo condamner bazolobake oh mwasi ndenge nini nakomisi pena mobali na yo quelque soit problème ezali mais ezala mibali oh moni pena asali olika mususu bo oh pas même ko supporter ngo oh melo ki pena tondi evandi na mutema non fona bimisa ba shaka mibali ya bo na ba mabe na yo sala ok ba boakeli yo maladie na yo bakati yo lokolo mama biso ko mako sibio conséquences o bana ko pakola kaye ba nini wana popeza mama batuna makolo mama boyi na ye alongwe na ye ekomi problème papa na biso na yebi kozota la biso luka moye babimisa mama wana na prison aza mwasi oyo asupporta yo na temps ya maladie oyo beli eza na base belé te po atanga darling love so komi na niveau wana na kima na kima na kokatin kela ndenge wana na kima surtout que so za pena genre ya mibali wana pena ndenge na uti ko lobela histoire na biso boye nsa mena kima na ponga na kokalanga te yo mona faut que changer yango yo bomonisa basi pasi basi boye ok mibali kutu nde baza mabe makasi te botala pena likambo papa na biso asali bandeko bino mona bo répondre nanu boko maintenant na ba commentaire est-ce que papa sali malamu toi sali mabe
mabe ya mama oyo ezaleli wapi lisumu na ye eza kaka po aboyi na ye abimi na ndako omiwa na ndako te ndenge nini est-ce que amiyebi kutu te emso mwa mpe bada balesa pe dia tofinana na biloko ye ayebi na ye te vraiment yango ozomona bapapa na biso bazokufa mbangu bamama biso bazotikala baveve eza pamba te oyo lobi ndeko mwasi mwa alobi bamama bakoma osepela bapapa bakufa mpo batika kolela bana non eza ke bina mwa bapapa baotamisa bafine bino mabe yango baokata bavie avant baotika biso na bamama ya biso mposo otambwisi vi bien okoma koko na mwasi na yo pembeni olela bana na yo tant que yo ozosala mabe ozose respecte te donc omonaki baproblème banino se koyela yo papa na biso luka moyen batika mama vraiment batika mama aedaki yo que soit bokabwani aedaki yo quand même aza mwasi moko boye ya ko féliciter so bazali ndimi te baza 5 na mokili même so bazaka 2. Merci beaucoup, j'espère que vous avez belé à Rolanda. Émission vous avez droit de savoir. Darli Love Azana toujours pendant la minute sujet, histoire vraie. Ya relaxamino toujours. Ndengeni ya rotambola. Plus na lobake, botala par rapport ya âge na ngate, botala par rapport ya façon na nga na zate, botala nde oyo eloba na kati na nga. Po naza journaliste na bino biso tozana pona ko éduquer mas tozana te que jamais na ko sa émission que na loba osala ki bien continuer bon non suka Darling Love te naza na ngai musantu te naza na nga muta masumu lokwa batu nyonso mais na lukaka effort to sala bien. Oh nyonso Darling Love alobara ya malamu ngana lobara ya malamu bozwa ya mabebo bwaka. Merci beaucoup. Merci encore na mon boss, mon patron Papa Sibou Mutombo, leader à Pembe, leader à Moufou ben quoi depuis Allemagne. Merci non papa pour la confiance. Moussa les salama comme il faut. Tala la babola c'est qui makasi la moni leader na bango yekin patron na bango yekin fasa banda comme sa patron na bango o mwana poto oyo ala la na flat te ala la repa na ye malheureusement to landeli ala la na flat na kina na lupangu te kwa ya na luba leader na écart ezali journaliste akubuka luka monso comme po Darling Love aza mwana muluba ebele ba koma odiembela nsima baluba onga na za muluba za mwana muluba biso emona na kaga mwana muluba koza ata ya mwindu moni ebolengi au sexe nga makasi ta on a télé le na YouTube vraiment tika luka guerre mwa mukie na uta na ko sa 4 ans na internet na za mukolo na on a expérience makasi na internet yo za na mwana to ba ko se comparer na ngati. Merci beaucoup encore na moi mobala za na sima ya caméra metiti ma c'est que toujours bon mon ba image kitoko makasi boye vraiment makasi ya metiti ma mon réalisateur na moi boga quoi. Na George Djunga otete make mafumbe vraiment papa yayo yango wana na part ya Darling Love la canon to mon ani check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo